Merci beaucoup d'être au côté de Nabino. Très prochainement, dans l'épisode de Moussou. Parce que ça fait partie aussi de la distraction spirituelle. Donc, ça va faire. Ce qui est bien des vidéos na yo ya mabine ezali na réseaux sociaux longola yango. Wana ezali message o nazali ko lancer. Onga nazali mwana ya ba papa, onga nazali kopo ya ba papa, onga nazali nganga nzambe, onga nazali mbuta ou bien nazali mondimi. Yo moko kota na réseaux sociaux. Soki oyebi ete vidéo na yo ozali kobina ezali na réseaux sociaux. Longola yango. Pour semaine prochaine, pour ça la émission, pour la qui ça, ba désordre spirituel ou bien ba distraction spirituelle, nanzela ya mabina. Toko sangisa. Oh ngai papa boye na binaka. Oya ba vidéo wana to binisa yango. Otia yango ensemble pour bandimi o bazali na bilembo ba yeba bizaleli ya bana satana na kati ya lingomba. Bandimi o bazali na bilembo ba yeba bizaleli ya bana ya satana na kati ya lingomba. Message na biso ya mwana. Video na yo ya mabina yo moko luka yango. Soki oyebi ete osi obinaka yo moko kota na réseaux sociaux luka ba video na yo ya mabina longola yango po semaine prochaine tokolakisa mabina oyo bana ya satana bakoti na kati ya lingomba. Ça dit tokoloba yango très bien bana ya satana. Donc tant ozali ko se retrouver na kati ozali ko bina yeba et ozali mwana ya satana. Émission na biso ya lelo esili awa tokote na bino très prochainement. Akomwa tata mwana tete pa merci. Bonjour à tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Marie-France, journaliste d'investigation et chercheuse indépendante au sein de la rédaction. Africa 21 est nouveau monde. À tous les téléspectateurs et abonnés de votre chaîne préférée, Africa 21 TV. Je suis Kimpa Matondo, Kiabingeni, chercheuse indépendante et analyste dans le domaine de religion africain. Africa 21 est nouveau. Bonjour mesdames, demoiselles et messieurs, chers abonnés de Africa 21 TV, chers internautes. Je suis Guy-Laurent Lobela Litanda, chercheur indépendant et journaliste d'investigation. Partagez, commentez et likez nos publications. Votre soutien permet à d'autres de découvrir ces vérités spirituelles. Merci pour votre fidélité et votre engagement précieux.